auta pe na molimo yepe akena bangombolo na ba miangune kuna azosa la full papigen yango pe église oko bilo papa konda bimisie tanga ka komi conquérant na ye akomi conquérant liloba yango ba passer bo la ko bimisa bana te cela veut dire eza lokola wera bimisi faire pas que ça là akoma conquérant wera baza ba wera na ba faire en crise baza la ba sala nzambe te donc cela veut dire Daniel na nangola somme et comme une rivalité et comme une maison wera baza na faire yepena papa na nipe ba comme une rivalité na babimisi aliya ketchelibaya ya ketchelibaya donc babimisi mwana wera bimisi faire à ketchelibaya. L'homme prudent voit le mal de loin. Faire en Christ na wera en Christ donc cela veut dire liloba na passé na Daniel wana faire en Christ parce que yokanate mais bata otaki bien des batabo ici mais oui na yeli lelo papigen comme on est Daniel babimisi opena moninga bimisi ye abakisi na biloko basango plein zo sala kuna alinga buka mikolo kutazoke na stade abuka stade place ezali susute tala batu ndenge bazoya kuna ba pour miangu na ngombolo kuna bazoteka ji à 50 €. Il y a x2 aoteka ya 100 €. 100 $, oui. L'homme prudent voit le mal de loin. Pasteur recommandé Daniel. Il y a liloba, auta liloba. Akima siko azana Angola, bendela bisoko Christ s'il te plaît. Tete obimisa ye biso to. Oui. Papi gelo rotia pe na miniature yo. Donc pasteur recommandé Daniel. Faire en Christ. Auti pas en Christ na liloba. Kuna akimi asali et puis ateli en Christ peut libaya. Faire en Christ Daniel. Ateli en Christ libaya. L'homme prudent voit le mal de loin. Pas ne soza miangu na ngombolo. Kuna jezalaki 50 €. Yetuna nga pombe. Air France en Christ. Il y a mati prix 100 €, il y a pas $100. Donc il y a une des spéciales. Il y a une spéciale. Bon à te kata la tête, talande bat bazo we langba obundelang. Oh mono. Mais aleki we en Christ na mbongo, we en Christ soit un millionnaire, il y a un milliardaire. To bien ngoni oza trahison. Trahison. Et ça trahison. Kasi on mona il y a un peu ba passer rebelle ba comme le moko boya coordonner bana. Ce qu'on ordonné tant que kuna a commis pas adversaire na. Donc et ça trahison. Donc papa, na lobi et si ko wuti so tiki kimete, yo kan se si ko okuta kimete. Vraiment. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, aza pasteur mais bango babenga bango kuna ba sakoli. Aza mocho quoi. Aza mocho kasi ba Balthazar spirituel. Ozomona te mandefu lokola nani lokola musicien e boa lotin. E boa lotin so musicien ni. So boa lotin so na kati. Ozomona mandefu na yeba ba komba musicien na tuni yo so komoni ozomona mandefu te. Bon papi gen muto. Ani atatala te. Ye babiso aucune église on omona moi si on a boti 4 bana kuna bilongina kana bilongina 4 églises wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais il y a où tu as kasi azowa ki la bango kasi faire auti maison merde tanga kesi ko comme faire comme bois ki la hoer en Christ faire en Christ c'est plus proche de là plus proche ayebi papa konde kolega batunios ya yebi lokola poche abimisi bango bilo abendi bango biloko donc yeko bendanso na bendi bango eza lokwa faire tanga ka bendi na ba fan yo sa wera akomi ko condamner konda liloba comment condamner liloba okite non mais ba yeli biso doctrine ba démon non mais na ndenga bien Timothée 4:1 doctrine ba démon boy pena boy mawatro yo moko yoki mate na ya nini ya mbwa kelati muninga fungoli yo porte voilà parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Si on a biloko basango obandisi ko critiquer na mate ba msusu bokoyeba batu ba yeli so doctrine ba démon 1 Timothée 4:1 et le biso bakoyela biso doctrine ba démon ce que yé abandi ko condamner liloba ke ba yela biso doctrine ba démon yé docteur or yé yé na ba doctrine ba démon ta 15 000 fois oui. Et puis babi na dimension aleki même kolo liloba aleki même kolo molimo aleki papa konde na dimension musika so papa konda zaki na recherche so papa konda zaki na 5 sur 10 il y a na 9 sur 10 c'est kalika aide il y a sur la même dans Satan. L'homme prudent voit le mal de loin. Moninga Satan oui
Ye azana to babi nangola somo azo medisa bango mai. Nangola muto Danielo somo. Ye azana dimension mususu. Alors, bandimi na message ko lancer bango parce que bandimi on se tali bien bandimi ka ba outil. Oh ka ba outil loba. Ba outil kana na winge musique maison mère. Mutalonga pa maman langa ke sala ye ba outil maman langa bakim. Donc ba outil maison mère. On lancer bon message. Message ni on lancer baza ba peuple. Bango batu baloba boma yustika Barabas, boma yustika Daniel, boma yustika Bostra, boma yustika non message non. Ba demo dakumuda loba. Babandika concert na 23h batba oyate. Ba keka ko invoquer na 23h30 abi pas batol ba uta na yibité. Abi place batol ba bimina to yibité. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Madilo azaroya soka ye concert batba te soka madilo kota kotina ba. Yo kansi batwana mingi ba démon batba kufa babima na basi ndengi pa Bostra nde babima batba babima na cimetière à Pantette. Bazala batute batu ebumona. Soki baza batu, so baza 100 baza batu baza na bango 50. Ça 50 wana ba démon na ba sorcier na ba babina na cimetière à Pantette. Les églises wana batu ba yebani na bango ba ikasi baza ka 50 ko bako yebana. 100. Dans le reste, il y a des démons. 200 wana ba démons na ba démons. Na ba to ba bina cimetière pan. On même ba concert no lo. Je parle de tant que prophète. On même ba concert ba faire ba wera ba philosophe. Kasi ba yaka na ba me bazara muke. La plupart ba yaka na ba maître Gims. Ezara ba kufa ba démons ba sorcier ba lati ba nzoto ba après concert ndenge na Sodome Gomo ba boti batu après batiki na ba nzoto bazongi na ba kuna na batu mingi bozolo bake prophète Daniel yope obana ko mélanger à pétrole ndeno kufate tala mwana nkasi na ngai na kombo a Petit José akufa na ji à pétrole bakenda na hôpital docteur wana zalaka mutu église wana baliaka musunité o ba mena ba pétrole wana ba benda ji à pétrole na tonga ba chube na nzoto be mwana na kufa na minute dossier za musika docteur ana comment ne feli ba olukaye boke na kindele na comme monga fula bokoka information wana EDD bato nyonso yo babanda ko tekela bato ba ji à pétrole wana na matete bakufa pona nini monte Bergia zapi Bergia va kufa bila liboma Mosakoli Mangala zapi maman Koko zapi maman Afonso zapi comment bato nyonso babano sa na sentir wana ko tekela bato ba jena bakufa même na leki ya mwasi ya mukolo église na kufa Pebino ba serviteur au bozoya au prophète Daniel oza enga bona boye ingratitude neza na église na bino wana ba serviteur no so ba kufa pona nini bakanisa ka basi na bangote na bana bangote o ba sala musala ba recommanda bato ba ja ba pétrole ba recommanda ba kokoti bato ba mela bozo ba mbongo me ba kufa bosundola basi na bango na bana na bango. Tala commentaire au moins de quoi comme les maman a sala 26 ans l'église on a kufa sans reconnaître combien de serviteurs de Dieu l'église na bino ba kota bandako miso ça ba AVC ba malade makasi boki bakata bangote boza ba hypocrite bolingaka ba mbinzo na bandeke mbe batu boye bolinga bangote et pas ya pasteur Gilles Moulindwa batu baza kune belé oyo bakina ba acte de décès bakufela bana bakufela basi bakufela mibali bakufela bandeko basa kune belé calamité bomona bana koleka na ba Top Congo na ba Molière na ba chaîne de télévision même ti na Brazzaville bomona batu bakosala marche ka pona président Félix azoli kamono sérieux pe bato boza ko finga nga wana obiso na Angola awa toza na ba relation bino bozo sakana so pela awa na Angola awa siki ba prendre que no bomelisa ba tout pétrole bobino esko la bino tala prophète na bino ko sa bino so kaza so ministre universel pour la paix ministre na ordonnance nan l'église netiba l'église universelle awa na Angola ba kanga yango est-ce que maintenant église na bino e repousse en ta 0,1 paiement ya église universelle quand ba tonga awa na Angola ba kanga yango boza mongolo siki so mutu na ka epeli makasi toko bomana ngana banga bino te prophète na bino na banga kana ngai te na mwenga papa moko batambo na ya yembaka na respecter na âge a mukolo ba serviteur ba kufa ebele oyo kutu bino bokipaka bango te bana ya apôtre Mundembi bana ya Eva Ngonda asela bino musala bakufa bosundola ngana zana
ndeko na nga pa kufa susu na en église wana Motei Emmanuel Ilus abela aya na église na bino aselaka bino mais aye kosenga mbongo traitement bobo ya kufa na fièvre 7 jours à fièvre na ndako Emmanuel Ilus akufa grand frère na ngai nga nazana bato oyo na recommanda bango ba jia ba pétrole ba kufa j'ai des preuves baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi gene metolo bela vie Yo juste au départ. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beni kopoko lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Mpo na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que yo naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobela vie. En gros Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen C'est impérateur de Jaffa Koufé de Finchman. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobela vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité
à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Yuniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi binombo te partout, bokolanda biso lisusu boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà. Toye lisusu to solo là. Oyo ezali Tolobe la vie dans le bar à chaque fois. Sonos abonnés na biso te, abonne-toi en gratuit. Nous sommes bali bo supporter la biso boye. En tout cas, on s'abonner. Et puis biso to yamba la biso téléphone no to chaka wana biso mto ngamu na yamba do benga biso to yamba et puis to sola na proposer biso pe likansi ozanango. Alors merci la grande équipe à Tolobe la vie no somozara wana, merci na Didier Yi, merci na Jerimbo na Canada, Platini Chipamba merci. Merci Boza Ebele, il y a Bisso, il y a Kati Boza Ebele, Washington, grand pays Naminique. Merci Nayo Emile Bamba de Zurich. Pourquoi pas Toloba Soussou, patient Ilolo patient aller-retour car il y a Mbongo. Nayambana nous, prophète Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Ouais. L'homme. Papi Gen, ngouache plus ngouache est égal en pangi. L'homme de la repentance totale. L'homme du moment. Voilà. Alléluia. Nenge zalika Papi Gen, nzambazo sala. Tozui ba ndeka tolbaka ba bengi pona Henri Papa. Est-ce qu'il y a solo prophète abeba déjà bilumo moni ordination ba pese muta pese ordination paterne alati talit abeba déjà il y a solo prophète engaye ozo fongola biso ba misu makamsu to zaoye bate ba appel ebele obiki ngala non di mawango zolo bate mais oui il y a solo abeba Abeba, kasi l'homme de la repentance, c'est pas so benganga. Nazana, le long na dossier, il y a un garçon Dani.
Nangola auta na liloba auta pe na molimo yepe akena bangombolo na bamiangu ne kuna azo sala full papigen yango pe église oko bilo papa konda bimisie tanga ka komi conquérant na e akomi conquérant liloba yango ba passer bo la ko bimisa bana te cela veut dire eza lokola wera bimisi faire pas que ça là e akoma conquérant wera ba ça ba wera na ba faire en crise ba ça ba sala nzambe te donc cela veut dire Daniel na nangola somme oh et comme rivalité et comme ndenge maison wera bazaka na faire yepena yepena papa na nipe ba comme na rivalité na batali ya ke libaya donc babimisi mwana wera bimisi faire ke libaya faire en Christ na wera en Christ donc cela veut dire liloba na passer na Daniel wana faire en Christ parce que yokana te mais bata otaki bien des batabo ici mais oui na yeli lelo papi gen comme on est Daniel babimisio bena moninga babimisio ye abakisi na biloko basango plein zo sala kuna oh alingaka buka mikolo kuta zoke na stade abuka stade place ezali susute tala batu ndenge bazoya kuna ba pour miangu na ngombolo kuna bazoteka ji ya 50 euros il y a x2 aoteka ya 100 euros $100 oui alors fongola biso donc kombo nanga poto banda prophète Ézéchiel Mbuku l'homme de la repentance na dirigeaka église la gloire de Jésus-Christ et ça na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux la gare nord sur l'ORRD au kitina gare ya Sarcelles ensuite tramway T5 au kitina arrêt bit personne 1 minute à pied comme une église chaque vendredi tozara na kilt 18h à 20h chaque vendredi kilt et enseignement paix intercession chaque dimanche de 14h à 17h kilt à louange et adoration tobengi boya mbangu na pesi mbote et tout ça peine association na biso la pierre rejetée numéro à compte en papi gena tcheibam bana tolo va vite 136 000 abonnés chaque abonné tolobi 10 euros 20 euros ndengo lingotia mais abonné no sobi 136 000 abonnés tango bandika ko lande mission linga tolo va vite kanga photo 1 euro virement no 1 euro et au sala biso plaisir na pesi maman na biso Chantal Lengo na bove moi na tolo belevi a tongo mbote na pesi mbote place à avocat Joseph Lumbala Tumba numéro 06 66 03 85 82 il y a sa solution à talate aux un problème administratif problème à mukanda ya kobwaka ngunda lukakaka avocat Joseph Lumbala Tumba numéro 06 66 03 85 82 azali avocat na baron ya Paris na pesi mbote place à maître Aziko Force Fumwentu abomangombe na likofi na pesi mbote pa ya maître Chura Mboma Lembatable champion du Congo champion d'Angola champion d'Afrique champion d'Europe champion du monde champion full yé soka zaga américain DW Kanya on libérati yesu masiya ya nda comme millionnaire kaka po Congo bantivalé na pesi mbote pa maître Paul Nguma 125 kilos na Lyon na Rennes pardon yeso ka betio likofi makolo comme tremble wa tremble na pesi mbote pa maître Tarzan Ngiama edingwa kosa a beta coup de tête atalate suka nongo bakine bake maseo kuna na pesi mbote pa Serge Vitaline na Lyon yayo yango mona tolo bavia tongo na pesi mbote pa ndeko nanga 5 kitoko aigle na ebike mikoloza to mona na tobenga na déjà na pesi mbote pa ancien Irbe Mukawa na Charleville Mézières mbote yayo yango na pesi mbote pa mama na biso Mireille Imana motema ya papa na biso Arsène Bo na Suisse ya na sebo tang après sa solution à talate l'homme ba benga mikolo l'homme du 24 heures so bika 24 heures bazong ça binomo wa tremble bozong si chaîne mbango na pesi mbote pa ya Mike Lova homme d'affaires mona mkena misolona ye akabata so kutane papi gen à côté le même plein na jeep na pesi mbote place papa na biso ndeko na biso Pepino Dibois na mama na biso Nana Lenda na Suisse bana Suisse balela biso mabe na pesi mbote pa mama na biso Angèle Diasuka top modèle la femme du président Dos Santos na Suisse na Genève côté là-bas il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Maman, j'ai bakomo bengi maboko bank. Akabata la tête. Yé après yé sur la compassion esaye. Business. Et puis compassion c'est la tini, faire quelque chose pour l'autre. Yé so kutane. Nde yé so c'est laza. Yé pas sexu mi solo na yo. Après ça akabata la tête. Na pesi mbote
na bana tolobela vie nyonso bana tolobela bozali 136 000 abonnés bamisu pe bazbenga o prophète bamisu kaka biso ndeni olobate moyena tanga bino ezate mais na tanga en général bana tolobela vie bino nyonso en général apesi bino mote 136 000 abonnés mais bobo sana pete bozo benga botsara bosunga pe musala bosunga pe association la pierre rejetée na association tolo la vie ba iba meza mutumo bena mawa mutumo kaka ya mawa 136 000 abonnés na bien mutumo na trans na sui na 100 euro bio ba tia kaka moko tia 1 euro et c'est 136 000 euros mawa ebi bon d'accord ngana zup pour sauver ngana zup na studio na bino en charge c'est ça caméra bosomba combien bosomba combien oui mutumo no ko bimata ko sablo ngana bo sala gal soute bo bando sala biso ka be mission tous les jours mais bo bando zo ta 15 000 fois dans la semaine mais bozo tiate bo tia misolo mukile tambola na mbongo elongo te poto sala bino be mission bi to tsaka ba kariba to fo bo tiate bana tolba vie na pesi bino mbela to bandi canyon ya tolobela vie tozolinga to sala to baksa susu chaîne et comme studio makasi tozo sala canyon ko banda lelo to banda on a be monsieur zoya moi na tolobela vie nyonso fo tia mbongo tozana besoin ya 50 000 ouais 50 000 euros pour tout ça la chaîne donc na février tout ça canyon moi na tolobela vie nyonso o linga biso na 136 000 abonnés il faut botia ya association pour botia 1 euro 136 000 euros wana malé mais oyo ya chaîne to sa kanyo to banda bo na l'église bazo senga bino bo pese bino pa bastro bondo na a ku to zo dénoncer bango bo sunga biso na tina bon to sa bo na pesi PayPal la biso zali car email papigen faut komaka ngope papigen@yahoo.fr na koma yango PayPal yango wana mutu nyoso ko linga vraiment contribuer na démarche to za na besoin. En tout cas, nous avons besoin 50 000 euros pour un studio. Il y a 6 katoni, tout ça, je bien pena. Et puis en plus, on a pas eu PayPal. On a une mission. On a déjà une émission au bord de déjà. Voilà, et puis numéro pay à compte pay yango a déjà affiché. Surtout Bogotia, quelques numéros compte IBAN yango. Donc voilà. Alors, lelo olobi o elibisoni. Lelo na ye parce que machine ezo simbate na ye lelo pona pasteur moko yeyo Christ Robin de la bisoye pasteur okomone Daniel ya liloba auta liloba akima siko azana ngola bende la bisoko Christ s'il te plaît peut-être obimisa ye biso to papi geno rotia pe na miniature yeyo donc pasteur okomone Daniel faire en Christ auti pas faire en Christ na liloba kuna akimi asali et puis ateli ouer en Christ peut libaya faire en Christ Daniel ateli ouer en Christ libaya bazo yo kanade kaka ndengo mona faire na ouer bazaka na yepe ndenga zana batalilobo so akimi pe pona nini muninga ya akimi miango na ngombolo muninga yambi yo pina bafongoli ba porte papigen et puis ndenga zali azuna biloko basango comme on est pasteur Mukambi Daniel pour bankuna benga ga basakoli mosakoli Daniel yepa bandia ye na ngola papiken plein à craquer batunyo so bazali na liloba ngola bakimi bakepana batunyo so wera en Christ bakela ba pas faire en Christ pasteur Daniel bakome papiken a plein mo sala kala minta zo ke na stade Angola bon place ezal suste ye soza na miango na ngombolo bi miango so elaksini pana bango miango eza milimu mabe ngombolo donc mutazana kindogo ye pane soza na miango na ngombolo kuna jeza la ki 50 euros ye tunanga combien Air France en crise il y a mati prix 100 euros ye pane 100 dollars donc il y a une des spéciales il y a une spéciale bongo ateka tala tête talande bat bazo welang ba obundelang oh mono mais aleki wer en crise na mbongo wer en crise soza millionnaire ya za milliardaire tobe ngoni oza trahison eza trahison kasi yo mona yango pe ba passer ebele ba komi na moko boya coordonner bana soko ordonner tanga ke kuna akomi pas adversaire na donc eza trahison donc papa na lobi et siko wuti so tiki kimiate yo kanse siko ko okuta kimia a wuti na liloba tiki kimiate yo kanse place ake kuna e faire en Christ ake a otika kimia a ozwa kimiate yepe tout ce pays ici bas yepe ani atata la terre oui bazotingi langa mikolezo ya dossier na banini naza na video na yebo aza pasteur aza bankuna benga ba mokambi nde biso benga ba pasteur oui aza pasteur mais bango benga bankuna ba sakoli aza mochoko aza mocho kasi
Balthazar spirituel. Ozomona te mandefu lokola nani lokola musicien et bois lotin. O bois lotin so musicien ni. So bois lotin so nakati. Ozomona mandefu na yeba ba komba musicien na tuni yote so komoni ozomona mandefu te. Bon papi ken muto. Ani atatala te. Ye. Babiso ken église ona omona mwasi ona boti 4 bana. Kuna bilongina kana bilongina 4 église wa. Donc nakata banda ko bilongina bilongina. Na lobi sikoyo message ko lancer maintenant na bandimi oyo bandimi o bazo bien ba pigeon voyageur. Message ko lancer bon. Sikoyo ye jana na channel loko après na répondre. Na répondre na l'avant na iloko ano zoloba. Botala yeyo. Bendela biso. Chris Bendela biso ye. Chris Bendela biso ye s'il te plaît. C'est bon. Yewana. Oyogi wana azobwa kilango uera sona Christ obwa kilango papa Konde ya liloba banan ba peksa banyama biloko olia kunati mais ya uta kuna kasi azobwa kilaba kasi faire auti maison merde tango kesi ko komi faire akomo bwa kilango uera en Christ te faire en Christ biloko boyo c'est plus proche de là plus proche ayebi papa Konde kolega batunyoso ya yebi lokola poche abimisi bango bilo abendi bango biloko donc yeko bendanso na bendi bango eza lokwa faire tanga ka bendi na ba fan yo sa wera so ngane siko a condamner akomi siko ko condamner konda liloba komo condamner liloba okite non mais o ba yeli biso doctrine ba démon non mais nandenga bien Timothée 4:1 doctrine ba démon boy pena boy mawatro yo moko yoki mate na ya nini ambo kelati muninga fungoli porte parce que na pire esprit c'est la paix reconnaissance bakonde baba grand prêtre ko sakana te abenyo pembe na ye ouais jusqu'au yeta pa apesi yo pe masolo OK obati yango na biloko basango obandisi ko critiquer na mate ba msusu bokoyeba batu ba yeli biso doctrine ba démon 1 Timothée 4:1 et lui biso bakoyela biso doctrine ba démon sko ye abandi ko condamner liloba ke bayela biso doctrine ba démon ye docteur or ye na ba doctrine ba démon ta 15,000 fois oui. Et puis babi na dimension aleki même kolo liloba aleki même kolo molimo aleki papa Konde na dimension musika so papa Konde zaki na recherche so papa Konde zaki na 5/10 il y a na 9/10 c'est kalika aide hier sur la même dans Satan moninga Satan oui il azana to babi nangola soma zo medisa bango mai nangola muto Danielo somo il azana dimension mususu. Alors, bandimi na message ko lancer bango parce que bandimi on so tali bien bandimi ka bauti ka bauti loba bauti kana na wenge musique maison mère mutalonge pa mama olanga ke sala ye bango bauti mama olanga bakim donc bauti maison mère on lancer bon message message ni on lancer baza ba peuple bango batu baloba boma yustika Barabas boma yustika Daniel boma yustika Bostra boma yustika non message non ba démon dakumuda loba babandika concert na 23h bat ba oyate ba keka ko invoquer na 23h30 abi pa batolo ba uta na yibite abi place batolo ba bimina to yebite madilo za ya soka ye concert bat ba te soka madilo kota na ba yo kansi batwana mingi ba démon bat ba kufa ba bimana ba ndenge pa Bostra nde ba bima bat ba bimana cimetière à Pantette bazala ba tuté batu e bomona soki baza batu so baza 100 baza bat bazana bango 50 ça 50 wana ba démon ba sorcier na ba bimina cimetière à Pantette les églises wana ba doyer bani ba na ba ikasi bazaka 50 o ba ko yebana
Dans le reste, il y a des démons. 200 wana ba démon na ba démon. Na ba to ba bina cimetière pan. Moi même ba concert no le ban. Je parle de tant que prophète. Moi même ba concert ba faire ba wera ba kasi ba yaka na ba me bazara muke. La plupart ba yaka na ba maître Gims. Ezara ba kufa ba démon ba sorcier ba lati ba nzoto ba après concert ndenge zai na Sodome et Gomorrhe ba boti batu après ba tiki na ba nzoto ba zongi na ba kuna na mboko na bango ba démon. Parce que ba démon na ba sorcier. Même moi ba liloba na conseil ninga na opes. Même moi Daniel na otosa ba démon na ba sorcier na ba sorcier. Dakumuda lobango abipaba imaginez abipaba ba bimeli na yebi koute place ba to ba bimeli kaka na invocation. Donc cela veut dire Daniel bino nios na Daniel na bandimio bozolande na ngola bokeli felo kubilungi lukwenda. Bakeli felo papi gagne. En tout cas. Mais ba oye so ku felo bazobima. Bien aimé, Bible sur Ephésiens 5 verset 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, bon bima na église na bon bonde na nzamba la sabilo. Déjà bana oye so ku felo ba bima na ba pona na église à bien. Bazo na église na biso, ba okene na église à bien, ba la borne église à bien. Mais ba oye so ku felo de kubilungi lukwenda. Na bino na Daniel bokeli felo. Ngana na conseil opesa bangote. Baza ba peuple. Boma yestika barabas. Donc ça dit to bato ba ki on eza bato ba luka avec un miracle. Bato luka ba miracle. Donc c'est que les lots actuellement les lots bato nyos ba un miracle na loba. Papi gen. Donc ba faux pasteur na ba église à lokuta au car pour un miracle to loba. Papi gen, merci na sepela no poza ka mayele mingo bi ko tindika nga pena. So zoloba na mona Babylone seza yote mutolo ba menzambe mutolo. Papi gen, Bible bina biso na Marc 16. Verset 15, Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Cela veut dire que miracle, des miracles accompagnent. Et puis miracle, ça a l'accident. Et là, on a la mukite et salami. Et puis miracle solo, oh Yesu sala. Yesu na Bible so mona Yesu sali miracle. Neti kabundole sa memi en église, apesi au micro pour nous témoigner. Kabu, nzamba kabundole sa. Yesu tanga sa ba miracle na Bible. Soka sel mirabi kende ko sumu kal soute ou bien yebso kende me ko loba na muté bomba secret ozo mu batu ba yebade mais lelo fo mona ga ba faux miracle kabundole sa sel miracle aoya na télévision pour batu ba mona et ça le kumo yeste ça le kumo kabundole ça veut dire biso bana nzambe Bible na Marc 16 verset 15 voici les miracles qui accompagnent ceux qui rentrent à mon nom soki bikamo na été zela yango cela veut dire babikamo comment fabriquer o ba Simon le magicien ba sala yango moni passer pour ça la miracle abani ko babenga ngoni abani koko ya mulimo ko tutukate azolinga créer yango na makasi loba Yesu 3 fois Jésus loba amen 4 fois allez bobando sauter eza loba shababa robobo eyende baba karaba bazo luka ngo luka parce que ça va miracle mo fabriquer bazo ko invoquer bazo linga ba créer yango mona mutaye lelo na memeli bino 16 prophéties yo uti na ndako na 16 prophéties c'est le mo kaka na salle mon nom santa ko peso sur 10 personnes a peso ka 2 prophéties mais bamba yaka na ba 12 Joël Tato hayibi wifi abatu na avion otala gang Joël hayibi wifi abatu na avion pour na préparer le rentrée na préparer mon collection na tiango hayibi wifi abatu na avion on a koti na molimo na moni wifi comme mutu bobu na bendi wifi donc et ça ba disarabe baza ba guru mi bazo fabriquer oh moi nzamba ko luka miracle miracle accompagné soki na no été zelango parce que miracle les accidents miracle original soko zuango OK nous peut ça la publicité le roi ba bundwale ça l'église obiso kamba batu bazo so miracle yo so mona na ya bango na tolo bela vie ba ça la publicité to ko salango na supe image wana ye na ona otiango mais na ko sala ote po ezali makambo et salami l'église pour na lokumu na Yesu azu lokumu c'est tout. Voilà. Prophète Ézéchias tout comme na souka pendant lelo ezaka moi pasi au sala oibatu bazana mitema obimisi mutu moko pasi na ma akia balusu le nduki pa mo tirer yo guerre mokeza koleka kuta faire na were omoni guerre Daniel na nazana ona lilo eleki kuta faire na were wana et puis ba petit poison batala terre et kokoma peut-être makamba poison guerre ba comme non et comme bondoki na okeli maison même Satan nzambe bazaka na guerre boyete ça dit surtout bien maison mais comprendre place où il y a outil pour na ko vanda ka ta vanda ko ateli ba ngoli ba ko liloba makamu susa ke oh non kuna tie muke papi ke soka zo sala be miso zo niata ka liloba on niata na papa kon ba yeli biso oyokite abwaki ba yeli biso doctrine a démon biloko mi bale ba ko peksa ma libala na ko lia nini misuni abonga bwaki linani
abwaki papa konde kolo liloba kolo molimo liloba suka zani poto sisa na biso liloba suka eza pasi na mawa papa mutu nyonso ana mabene na malamu obimi na liloba papa a commission mosala nza mais kende sala mosala no na kimia mais pourquoi comme conquérir no banu bwa siko ya omoni place bazo la biso baza nzambe te or nga soki na pesi exemple papa konda pasteur na nga bimisinga mais na ko memia yete kutu na ozata msu jum su pena na ye na pesi papa kondo frand moko na bi papa na musalo laksinga nzambe grâce no nzambe akomisinga niveau zofra siko ngana bando sale guerre ponani vraiment bazala o frère GF fabi et pesi passe pesi mao ninga frère GF pona sika na et pesi passe pesi mao do tala bato balaksike basana bango nzambe te mais Daniel a osuka mabe omoni étoile soke mati omoni soyo mati obambili bange mati ça ani et kitaka mbango force apesanteur moi non osuka mabe et surtout et si ko wuti entre guillemets papa na yo o ya coalition à l'action makamanzam ozo bangete c'est que likamezali. Voilà, bande koto komi na suka restez connectés sur tout le la vie officielle to baki chaque semaine to zanabino en tout cas mbalo to ça moins fort to ko ça peut maloba na bisoté chaque semaine moi 2-3 émissions pourquoi pas d'ici là botika malamu to kutani balasima allez. Ça va plat toujours vie vie en moi tu as pleuré ça qui et 25 kilos de la vie toujours donc bana nyoso voilà tout ça na orphelinat tout tika biloko zongona tout tika na bana qui soit orphelin toujours tout le de la vie on a chose à vie à battre tout le de la toujours vie petit bazo bimisa bango ba plat soso kita soso akarte kita les gars de la vie toujours en forme. Na wotu na mwa 2 mituna tuna ba osimika mikolo koza ne mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na zali nde fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni travailler ka ndenge ni
awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basondola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni komi te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana olitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu okomona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndeni tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala dans la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu peux ça moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na ofina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci komona bino mpe koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango te nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta
24 communes. Nayaka na bango. Bamusi ba policier balakota bango na butu. Bamusi ba para balengi na bana bazikutika maboka leta. Nyonso kwa bazali awa. Nyamo ko mama kwa na pande na sali siko. Na sali 31 amusaro. Ya koboko la ka bana. Koboko la ka bana. Likantia mo zoki ngo. Bon. Nza utaka pa nzambe. Oto senga ka nzambe pe apesaka. Ngai na nazaki pa Maria kwasi ya soda na nazaki kapiteni. Nalobaka na biso ki nga na mobala nga nzambe akabuli biso jamais na bana mangu nasala nzambe. Ntango mpe tokoki okabwana nasengi pa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala nakosenga nanga pa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye sengi wana nazali kokateli na lembo baye sengi o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele ta baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye sengi oyo baye te nazaki lokate nga binzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele bo nakokatela bamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efona asombela esika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oto mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka makambo wana nyonso ndenge bon na bana yebiso mabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati nakabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te banasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96
Donc 96, hein? 96. On a zana bango. De bana mus babima kaka bazobima bazokota. Ba difficulté nyeza oyo bokutana nango. Difficulté makasi. Parce que batu musu balanda biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté. On que bajabatu. Mwana zaina kati na ndao. Soko bani sie kaka bo. Mayere te nini au koma na. Ntutu. Kosa nanga batanga. Difficulté siko zali kotea kotanga koko. Tanga. Kolia oyo mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko ya losa ya tiki. Bazuri. Kasi ekole. Papa moko asa kufa pe. Na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akushinda arete. Mama luka ata hawa bebana tangisa bana. Ona koko nazana ekole. Sina bena zwa bana tangisa bango. Kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo. So tangisa bana wana na bana Nzamba kutia maboko. Nde na pungulu klasi moko ya ekole na to tangisa bango. Sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te. Na ruwaka klasi wana. Wa profesero kwa futama. Ensegnant kwa futama. Nde kitena yangu kasi kote wana. OK. Na futa ndako na après de moi. Na luka kesho ba enseignant po bazwata mamoke. Kote wana tuka papa ekisanga tikute kama kasi kote. Bana batanga akako. Nazali kote asia bamisinga pona nini ngongo zake. Niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako. Basota. Sandesi dukambo kufuta. Sandesi dukabasini. Ndi tikite makasi wana sana. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci. Vraiment Nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamité à malamu, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa Nabiso Yango. On est sur place awa na Felina. Mon thème oyo maman Nabiso Azanango. Eza mitemo zo senga batu nyoso fu bazana. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo peso ko zo fardo wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman, merci beaucoup de ce tiki yoto qui peut te passer bonne beauté. En tout cas, merci. Zamba pambola, on a assis autour de l'écalisou sur Obiso. Na banzi, moi j'attends comme ma famille Zatawa, mais famille Bayaka, famille Nanga Lekaka, à travers Bangonde Sengapenga Penalika. Voilà, donc on assure, les appels exemples à suivre. Tu me soupes nasi ba Rolanda Biso, ou ba Rolanda Peko Koya Biso, toute la chaîne, tout ça suivi makasi na diaspora. Là sur ta diaspora, mutema bango et tout ça barobenga biso et puis tokomema bango ava. Je pense que ça nous va pour ça. Ata bozala na libanda ya mboka, mboka chaque mboka na bino. Activité za makasi. Bana na bino, bandeke na bino, bandeka bino bazana ba activité. Sonda bazo songa bango, bo songa pe mboka na bino. Ndenge centre de charia. Bana oliba koma pe na mboka bino ko. Soko bakoli bala, soko batangi mala. Bakoma petit. Soko batangi mala, bakoma ko wengi. Right. Les soucis na gaza kalelo ko bakoma pe batu. Ba zara pe na bandako na bango. Lokola ngapi mama na bango. Ngai na tanga mama ke. Na bala na sa mariage. Lokola Nzambe akabula kibisinga na bina Nzambe na sa miso. Nzambe pe ndimi na wasala. Na kulinga pe bana ole loko bakoma pe ba voyou te bakolo bakuluna te batimete bakoma pe batu ko bakokusinga mboka na biso. Amen. Pour le là, ce qu'on a comme tout bateau. Donc, quand ça vient à Zamora la Congo. Si. Donc, quand ça vient à Kola Kana Sante. Ça la Kola Sante, na ça il s'appelle Bandeko la Sante, si on a coupé, na sunga pe ba. De na solution na la kamini pa nzambe bana sunga. Atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe ba ko kama bato. Eza histoire kati na ba. Amen. En tout cas, la pêche, merci, nous la vie. Et j'en embarrasse tout à fait. Jamais. Togoya lisuka matoya. Kama mwenga boy to vendre soir to sola lisusu. Merci. On attend monsieur za sous plus lisusu. Ça na bandaki musana za jeune maman. Na kuno ko kana musa. Musana. Voilà.
nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elle est randonnée Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuvuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu msuba kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa linga loba.
Nani mswali ngalo? Nani mswali ngalo? Yaga. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato ebimi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la jambe à Bogo. Moi si moi toi besoin pour aussi ça. Moi si moi kaka. Bazo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment on est? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo, vous ça va n'ingate Lina. Vous sonara? Vous ça va n'ingate ko Lina. Au bunda père? Hein? Faut nous bunda Lina. Au bunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.